Tala lelo news10.com, tala lelo to komi wapi, tala lelo tozo kende wapi, tala lelo toza wapi. Pourquoi pas? Tala lelo tozo sala ni. Merci à vous tous qui est consacré de suivre votre émission que vous aimez bien. Tefongola Masolo, c'est une émission qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré de Babi Mabenayo Bomba Kayangando Bibi Sarameti Siko Mabenon Penamon Nate. Donc c'est-à-dire que Ono Malamu. Et là j'ai profité à l'occasion de dire un grand merci à les caméramans le plus célèbre Balobi Daril Diwantesa, Daril Diwantesa, les caméramans le plus célèbre. Pourquoi pas toi Neville Poutou, hein? Elle sublime Balobi Montero, l'équipe a monté tout na bamarambango, hein? Là je profite encore de dire un grand merci à Florent de Best, l'artiste rappeur, hein? Fa de cœur, fa de best, fa de belle. Pourquoi pas Banatu à États-Unis, émission na bino en Tefongola Masolo, hein? Et les caras toujours dans cette chaîne manque www.talalelonews10.com. Aujourd'hui nous sommes dans la commune de Lingwala. C'est où? C'est là où qu'on va parler beaucoup plus avec vous, avec notre artiste Obino Boyebi a évolué kanakati ya groupe moko munene ya leader moko pe munene oyo azana succès na kati ya mboka na biso, artiste na biso tozani déjà na kati ya plateau na kombo ya Dubai. Dubai c'est un artiste musicien animateur na kati ya orchestre ya président na biso Fally Ipupa, hein? F victime bino tu batu boyebi, hein? L'auto me kobeta mo bakati ngona Dubai pour que me sala moi bien. Darilo, n'habite Soko, Talisaba, tout le spectateur, topé Bachar, on tourne notre sport à l'Abisso directement de qu'on Abisso Dubaï. Bonjour. Bonjour, Vini. Yeah, Néli Santé. D'accord, c'est un film, ok, c'est bon, Dubaï, tu évolues, Mouké. Dubaï, votre impression par rapport à l'émission, tu fais la masolo? Ouais. Vous avez dit quoi? Benga pakola c'est que j'ai à côté vraiment quoi. Émission pena kitoko au lobby au sololi nengezala kaka. Tokos. Merci Dubaï balobi tokos olandi lokola papa, en tout cas c'est pas un problème. Dubaï comment boulot ezo les ndenge nini? Ouais musala ezo kende bien. Musala ezo botaka ba fruit na ngo nengezali. Album Mebimaki, libre parcours. Tout ça, promotion nango. Tout bani préparation, il y a chiffre 14, album où il y a patron na biso ezaroya. Donc normal mais kuna to koma hein parce que ba marmoise belé sur la Dubaï. Dubaï, bande ko ba la biso bana poso yeba carrière ya Dubaï. Mais kako expliquer biso non que carrière ya Dubaï, o bandi ndulango wapi. Ti lelo o intégré na kati F victime ya présent Fally Ipupa. Ouais, Dubaï abandi musique moi kala. Kande zalaka to buka banchiki nduli kaka er kizengi ba quartier ba bon marché wana na ba master ba na yo longwa wana na ki pa vient na biso moko boye JF Fonge ai na quartier latin bu abendani asali mouvement na yena ba César Loboko ba vient na biso ba depuis cho toye to kata braza pa vient na biso dabira to sala album moko boye panique générale. Tezonga kin toke sous braza et simbate na braza wana toyo kutana na vena biso Sony et Chomo que son âme vena biso totika biso vena biso azubiso na Brazzaville wana na ba masana ngai ba Francis Bokeli les loza pas vena biso ngia malaki pas présent na biso waze quoi ba masana biso ba pitchen arabe ba lai pas vena biso Rambo tout ça la collège des nobles to Ekin tant to Ekin tout ça album mo panique générale. Premier album na collège des nobles il salari neti kaka de ko sala deuxième album to yo sala skoyo et bouger kin wana ba série wana na kati wana na beta ba ale kotiko yo eboka somale mama yo hedere mayala eboka som sambara kolima zapatalila kolinkobo on comprend wana kolongwa wana. Na sala garçon en ville, mon amour boye, na vanda na ville, na kolana ba masalanga ba El Jaba,
grand pote Guillet Yoshad bana pena ya ville ba série wana tuzaka kosolola bien na baninga na biso ya ba jeune na bandal baza oya tala biso ba grand pote Chibambalo ba président na biso Fali à l'époque ala na New City connaissance li solo kaka ndezalaka quartier latin vieux moto prêtre bou bon ndenini grand pote Chiba fo jemwe yala album toi chez Maison Bima. Après, il y a un animateur au Dubaï pour tout la ville où il y a PKK, banini. Ah, Dubaï, Fazala. Mbala moko, na F victime pa El Marabio choix. Wana to bandisiko droit chemin. Naza animateur wa sala première sortie officielle il y a droit chemin na Grand Hôtel. Ko banda wana to bandio beta bandule to bimi mboka to yozonga. Ayo pesa biso chance to sala sikoyo. Album il y a Arsenal de belles mélodies. Kitoko Dubaï, tout ce qu'on a, on a ma pause. Dubaï, tant que yo intégré F victime, selon parcours na yo n'engo tangeli biso. Et le cri nini o et ça là qui que pour que Fali a directement yo intégré na katia F victime. Bon, wana grand pote El Marabio chotanga otimi kili akita Gabon. A ça la playbook mo na Gabon. Aka na danse mo bo Oriengo. Oya Patrick Ilanga nzolele Oriengo iyo yo yo yo. On s'en prend yaki dosement. Na dosement na Dubaï sikwa yana. Ah tozeli mama yo yo droit chemin ezanzela bon wana to bandaka nango promotion ya Arsenal na danse wana Oriengo. Mais tant que tu as ça album Arsenal de belles mélodies. Naye ko beta siko mama na likambo e fanisa ki masolo. Oya ya Fali oyo, oya ya dikape. Ai poupe na beleli yo mingi tatoyo. Ya pa jolongo mo ya Katida Rosa. Ya Lili Lumande Gourbakit. Ah loboko etonda loboko vim. On s'en prend. Tout solo na marambo parce que bigi na émission auto fongola kama solo Dubaï net nga mapo na nga vinimbu ya so zelenga cri oyo boka kesele ke Fali zo intégrer groupe. C'est pour nga ngena zo parce que ils ont un crimoro ils ont qui n'ont une partie donc ils ont oui normalement ils ont un sensité mais c'est que Fali so ka zo ki c'est-à-dire ka zo ki selon le solo selon coaching na bigi yo kenda mo mopanzi. Omoni Arsenal de belles mélodies. Omoni Fali biso pena to ali to betaka pena mboka penda. Vous comprendre? On est amena dosement soki dosement wana na mona kata Congo. Dosement des accompagnements na kati. Na mbonda kaka na drum mukile bina après ko longwa na ngamba moto kena na Kabuya grand pote Kabuya kokoso. L'équipe no tout na kata F victime na bo. Si aza na kata F victime. Pitina Kabuya tokos ndeka isalaka asuda na biso lokumu makasi ndenge isalaka mais Dubaï a papola pena wana miaka na ba boîte batutu ba yebi que so comme place wana hymne national maramna lo bao ba venanga ba mandalelo international ba venanga wasam diakota ba na Paris wana ba bi petit na ngai eloko wana na poto ya dégâts Dubaï to solo parce que ça na news mo ele biso na terrain ba lobi Dubaï Fali ipupa dernièrement autaki ko bengana Dubaï na kata F victime Kuta Dubaï depuis na banda F victime na minute na animateur ya yambo na kata mouvement wana depuis na fanda wana na la kana président na ngai donc taka Dubaï na ka nde na la nde ka bomo na ka Dubaï apeka boye donc na za wana 10 ans yango na beti 10 ans na patron nga na fidèle na poste nga et musala au moins biso na kati ya F victime tout ça la accompagnement ya artiste El Marabio choix vous comprenez nazali artiste libre vous comprenez bazwanga na F victime na sala accompagnement ya artiste tous ces belé na ba c'est belé tout ça ce qui artiste a décidé à bi bon accompagnement na nga na budget fona ki na ba chanteur tel animateur tel tous olanda choix artiste a kozwa yo amemi yo ninga memaka biso nde memaka ba ninga mususu yo no kenda tenda memaka ba ninga mususu Dubai na koloba na yo na tambola Afrique mobimba Europe te ninga na zaboye kala te fini Europe te parce que tout le monde va Alvarito solo ba utako ke États-Unis ba kutena ba tout ça accompagnement ya album F victime choix El Marabio choix
ndé nazo sola no boy na obenga opeka to vanda awa vini na e yaka to yoka Dubaï to ke malembe et ça la copé Sony quand même ozobete la 10 ans to le 10 ans yoka to solo la te papa to sola obete la 10 ans na 10 ans wana et le roni ya malonga Dubaï sur bénéficier na on katia F victime parce que poto et le côté zéro Dubaï na raché yo hermoro karapa mboza na ngote Dubaï to la vérité ni moni manga mususu bino nesko moni boza raté na esprit ya o sala musala o lingi ke so lati sapata sika ba voisin ba ke yo lati sapata sika eza bien te ya bien ba vient na biso ba grand prêtre le quoi ba Elmara na minute na ba te otanga ba titre hein a remis déjà parmi batu ya mbongo ya Afrique ndepe bacha siko na minute ba ba Fabrigas parmi te to solara bien au moment nga mususu bino batu bo mema ba polémique moi ba busoba nde to sola awa ba papa ba maman ba président de la République ya mboka vous comprendre ba Hollanda biso to tchaka likam et le roi ser na biso Mimi la congolaise asali bord na ye restaurant na ye na restaurant na ye le roi sali restaurant na ye batu ba ya kaisala 5 ans batu bazoya yo muto bimisika à 2 ans osalika mo eloko mo ya 2 ans moi batu ba ko mo ya moi muke okomo ganga le roi oleki na muto asala 5 ans 10 ans non bino ba chroniqueur il faut boye na biso omoni fali to songa net na mboka loko Angola bangolais balobaka ki yaza angolais na Jamaïque batu balobaka yaza congolais ta jamaïcain biso batu to fandaka na ye lokumu bomo na ka kendo lokwa mutu to fandaka na ye respect wana bo sangisa te elobi te ke sali moi 3 nzembo 2 nzembo mo gange belé fali a champion d'Afrique fali na minute na Congo wana Dubaï mtalobi na ezanga te makomi oyo ya batu so koti na internet obi lelo kokosa ya libande sila so beti tac koromona fali aza meilleur artiste africain fali a produit na Universal au moins Universal et belo zo ganga wana lelo ba kuna te Dubaï moteke yo zela par africaine ba bimate juste au monde teke comprendre exemple to zo net masalanga room abeta danger mais to ko comprendre room na merci te tout zo ma bien juste au monde teke ngolé to la kana ba respect ba valeur ya batu omoni lelo grand prêtre papa biso fait beaucoup la koufi omoni ke biso mo ba congolais to kamwa na mboka koufeli comment ba ko lela muta bongo ba leli bongo ndenge nini parce que bino moko nanu boye bateke to la ina nkoi to la kine lema na kacha mboka ndenge mo na biso awa mutu oyo azo servir bino to vanda ki na biso na Congo awa donc tota ba merien na TV to mona bango lokwa ba nzambe abeta bino bakawa tuta bango tu atuta bango tu wana tuta bango na minute ana bango na Universal aoteka mandenge ba oteka bango vous comprendre le kumu ya mboka alors elobi te ke lokwa mutu mobo abando chene ba makelele moko boye makambo zo sola nanga yana ba papa otala na bandeko bayebi ke ndeto ala na Congo boye muta ya mboye bani. Merci Dubaï, merci à toi Daryl Diwantesa. Pourquoi pas de saluer la grande dame des États-Unis, Balobi Sheila Kapinga, moi ça qui to qu'on a quatre tête. Dubaï tout sur la marambangona nous et au sala moi genre Dubaï. Dans un aposa oye bisa biso na bat bota la biso na 10 ans oyo beti na kata F victime. Ba souvenir à malamu eza nini topé ba mauvais souvenir eza nini. Bon, souvenir à malam ou pas, premièrement, dans la pépinière, collège de Noble, dans la pépinière, le lot, n'a pas disque international, n'a pas na mutu oyo, n'a pas à ma place, ça est belé, oyo zo ganga, ça va succès na kin. Oui, mais succès, un album, so que bimi. Soko sali album po ba yeba ki album wana ne succès il faut ba benga ko na ba Afrique du Sud il faut ba benga ko na ba Gabon il faut ba benga ko na ba mboka lokwa ba Angola il faut ba benga ko partout ba yeba ki album na yo ezo beta ezo tekama lokwa biso libre parcours ocho lo bango ba massa na biso ba grand prêtre Alvarito on comprendre délégation qui ndaki États-Unis ba Dallas ba Texas ba nini ozo comprendre jusqu'au ça succès ba côté no comité o ba te que ça succès on se comprendre na minute yo na remercier président nga parce que Alexandre na miso bateau Alexandre na miso bateau apesanga chance ya ko vivre na famille na nga bien qui nous na vanda kawa
Dubaï na koma père de famille nazana mwasi nazana bana nazo futa ndaku bana ba otanga na internat nazo vivre et le but est que lokola Dubaï au monde Dubaï leki makolo seki natana atana zana Mercedes teme moi kinga moko boyele ka ke bula ka pesa la mo kopone zana compte mère pour no yede bana izala kanango biso pas fallait le but est que faut ba mona Mercedes à danger au vimba na mais so ba yo loko place rolala mbeto bien te ou boire ponche na se ozo mpone ba mangamba mais ça fallait ne mbanga melo weza lango te grave Dubaï bande ko bota la biso so comme concept ça bango na mo lo moko ou soit oyo et ça la Dubaï ou soit oyo na album oyo zoya et ko sala moi bien quoi ouais talaka biso faut bomba po bachaka biso moi 4 na ko betelo quoi aussi tout kaka jomo wekuna akomi na ngosu mbanga vous comprenez to betaka biloko erine mikolo yo oya ya fwenga tete bakila kuvanta fuila kubinde mama lebisilili wana grand-père El Marabi Yoshua après yenga na ye maître kumble kitimba kobinema ayayaya bazobine Aboudou Samba garçon les chansons ayayaya bazobine vous comprenez ale kapinga mutombo mwana mutombo kwangolaa kabuka mbuji mama lebiselele. Merci Dubaï, mama lebiselele. Merci. J'ai profité de l'occasion de dire un grand merci à l'artiste depuis États-Unis d'Amérique, fa de cœur, fa de best depuis fa de belle. Pourquoi pas toi, Christelle Kabeya, hein, bah Motebele, à toi mon papa d'amour fondé Kabeya depuis bah Suisse en Okaka. Mère Mila Bela Dinganga. Bambote Bele Biscope Zio, Mimawetu. Ah, je ne peux pas oublier de saluer le patron hein, de cette chaîne, hein, Bobo Sanate, hein, Balobi Julien Botala. En tout cas, Dubaï, tout ce qui est indépendant, Malé, mais na Souka Bamarambango, mais quand on peut s'en avoir un programme, il y a groupe et puis voyage na nous en album sorti album et marquant et puis là on y est bombeli fan nayo au batalo partout dans le monde entier. Ouais, pour un programme le 7 août tous à Brazzaville. Tous à la na palais na bango, palais du peuple na biso palais des congrès na bango à partir de 16h tous à wana. Kolongo le 7 wana mbamoto katsa Kinshasa awa le 10 ans na biso 10 ans il y a F victime na bao balingaka biso te na bao balingaka. Ya na on fête to tche bongo po bato tout baya to sepela vous comprenez bato tout baya bato sepela to zala ba basala ba fit na président na biso ba kozala ba master na ye ba o balingaka ye ba joueur ba nani ba kozala na biso tala lelo news 10p e kozala na biso donc news nde masolo tala ka bino binande boala na biso o pe na bolansaka pe na histoire ngo to kozala na bino wana elongo kolongo na biso le 26 tozana na Angola, tokobana na Dundu, le 27 Lukapa, après toye Luanda, tobeta na biso. Kitoko Dubaï Barbie télévision ezali kamboatan Daryl ici azo ko sinale biso Daryl s'il vous plaît ndonanga et biso parce que ezana question moko ya suko soki na tuni Dubaï te na robet ça m'a vraiment libaku makasi Dubaï nazana poso tangelanga 5 animateurs oyo zala soki ofandi oyo ki bango oningisi mutu et puis na ba orchestre na bango ba betaka 5 animateurs ya pamba ya liboso 5 ah première fois to banano na grand pote na biso tutu kaluji ponga na kalujiste grand pote kalujiste so na yewana na sima na oyamba mona grand pote sarbati deux fois te so na yoki lisusu grand pote spawn mon président Elengi 3 Makasi wana mbamoto ozonga na BCBG grand pote Chantal Isimo azawana 4 tozonga suna pote nanga mwana maison mère ministre Lobesokota wana mnampangi. Merci fidèles téléspectateurs et très chers internautes pour comprendre que Dubaï a tangi combo 5 animateurs au baleki na Moussala et puis au bana succès Makasi hein Dubaï un mot de la fin et puis quelques salutations na batno surtout bon alors lorsque les bino que Dubaï c'est un artiste oyo azalaka sample trop c'est un artiste oyo aboyaka invitation tena air surtout ba benga kaye topé na air tout ba cible kaye Dubaï un mot de la fin et puis quelques salutations na ba oya yo ouais na rolobaka bana mai mingi
chiffre 14 album oyo torobeta c'était makasi po babi leki okobeta na yo obeti mukolo mbata mais tant mukolo obeta yo comprendre que mukolo nesko abeti pour parce que musique o ezoya batu tout beau comprendre pendant que non El Marabio cha beti chiffre 14 ezoya et puis World oyo asali featuring na ba R Kelly Bogomo na ba featuring na ba Bouba artiste belé Afrique bazali artiste pe ya Congo bazali hein oyo abeti na bango na bige to yamba Dubai to panga na lisusu na bango moi ba dédication au sala moi ouais to repesa non numéro na ba balinga rabiso na ba balingi moi kombo ezala na chiffre 14 00 243 ya Willy ndeka ya la mboka 81 29 40 215 081 29 40 215 soko bengi to sololi obimi mbala moko to na yango na kopesa mbote na Suisse mba moto koti na Suisse Zola de la Cruz parce que non lingo boka bango na dédication no sala ngo na koboka moni makambo yo batoyo pena ba batu mo ba ya na du masolo na bango na photo lo babo po na ner po to tele marango na nous peut sala moi bien quoi bato ba pakoli moni po bisonga jamais na ya pas fali po na sala musala punda fali aloba kota Dubai buaka bato na yo ba sepela lokola ba vie na biso ya Didé Okito number 1 fe na nga ya kati ari Okito de la oya tomati to komi na Mandalelo international le président Wassam Diakota Eric Lacasse José Kalombo wana bureau to kene mupanzi lisusu to kutani na ya biso Fabrice Luemba Fabrice Luemba to kende na to kozonga susu muke Jemichou la petite terre ya Igete Longulu to kozonga su na bakini awa ba masa na biso bazé belé na bakini to kopesa mbote na vena biso lisusu maître Kumble Kitimba boss wana na boss atondi o ba mona na Barumbu ekomi ville 5 niveaux Aboudou Samba garçon de chance ba ibangai donc suka masolo o elingi nga siko babi likonzi balobi likonzi donc so moni Dubai otambola yeba ke likonzi na sima komekate likonzi police lingwala donc lingwala kalufungula base zona kini likonzi police ndevandi wana donc Dubai donc rien à dire quoi bon c'est la chiffre 14 zoya Merci l'artiste. Ah, botiki langa peta monta muke Daril parce que to comme déjà na sous émission na biso émission oyo hein Dubai mtosi sango na molo on a pris ça la moi bien ndenge ba mamango za la ba bima bena yo bo marangando bimisaka. Là je vois directement au niveau des États-Unis toujours pourquoi pas toi l'artiste fa de cœur fa de best puis fa de belle pourquoi pas toi Florent de Best mon ami personnel l'artiste balobi ce qui yote nani mo susu. Hein je vois directement toujours on est à Lingwala hein na cadre mora bien ndenge bozomona on est chez Maman Mimi Kabengele, hein, babi, avec la restaurant La Congolaise. Pardon, il y a Mimi Benado, son mon numéro, Sadi Babi, c'est mi longue jambe. C'est-à-dire qu'il y a sur la bière ou les gars téléphone à Motorola. C'est quoi? Sogoye, au Vanda Romela Malili. Pembe ni kaka na wileri wana pa fe na video kito. Merci pas na poto tout ba to la émission to fongola masolo na www.talalelo-news10.com pour comprendre que on a quatre lignes voilà espace fan des akamoko. Alors là je vois directement mon papa d'amour papa Etienne Zaou. Hein? Le papa plus que ba papa. Papa solera bien que tous les papas. Yakata mboka na biso avec l'agence Soko Impact, hein? Bambote Bélé Biscuit Plusieurs, tout comme vraiment pratiquement à la fin de notre émission, tous on a toujours scotché, branché, et comme ça là, moi bien, Dari Lozolé, la ma belle Ronanga, et ça problème T, nazo mon a déjà, mamango, et zo kita, et grave, Christelle Kabea, c'est de la part de Daryl, hein? Christelle Kabea possibilité parce que Daryl a la bongo vini aux infos, tous on a scotché na www.talalelo-news10.com et comme ça là moi bien, on se n'est les bino que give me my Mani, il y a artiste Florent de Best qui a la trottée déjà na www.talalelo-news10.com et au salamois bien. Star. Mamango na sugi na ngawa. En tout cas, micro yango c'est petit ça bango ndega mamango za le salamois ja. Bana kini boyebi du sebe. Ngana yo ya libela nzambe, jinete ka jinga e. Ngana yo ya libela nzambe, marabi yoshwa. Ale chubu toko bouger.
Eric Lagasa Kobina ale izeke mwana mboloko somosika landa toke ndege bapanzinzala ndege bapanzinzali ale kapinga mutombwe mwana mutopo pamola kwangola kabuka mbuji ale toke nango abina nango atoke nango maître Kumble Kintimba Aboudou Samba Carso de chance Bosomba chiffre 14 et ça oya kunga